yo na sala ba image muboke undina na mza ba fui na osabu toujours film on a deux films na banda kala na bomba ke on se mos na nganda sala yere aki ko dévoiler yango c'est non to comme to wana to kana na mamadi na lobuma mo boy simba mbamo to zana na mamadi disque tu vois avec un lobby disque du ma to ça rien et ça là et donc ça rien les autres les ba images les autres sur et on a toujours que l'homme de valeur toujours critiqué ton mon de aboué bousili ala munene to bona no beka batunde na sele bon bona bunga batu bo ka posa ona po ba ibake pina zano obela pe zobela oui zobela zomona na mwasi na yo azobela likanisa ko filmer s'il te plaît kaboya te wona ele ya kala mais na image sikate to bete wona video que na belimne solo zelana antobe riti basket ya ile nga malembe s'il te plaît image ozo circuler na réseaux sociaux bazomona kabuya azosanza bazomona kabuya azobima ba fulufulu na monoko za image ya siko biza ala image nga tsana clip ya mangwele na sala shemo na ninga pale na ninga butu na mère na petit frère mais ce que panzana kamona gondi ya solo tina ningo mona ngomo ochaba gang le PC le bien filmé filmé quand filmé vite sur mon ça ne va pas ba minga sko na sima na ba mwana makapo bora busha maboko ona yale na sima busha maboko ino boga mama bo mer na boga la ngombe na chaba boga la ngombe bo mer boga na katambal $400 yupo sumba mafuta mais zinga yupo sumba mafuta mais ya 400 te apesi nga mwabi yupo sumba mafuta posiria na yindagi wada koko subita foto bita mudia vali yo mo couleur kitaki mo conseil ezali pété posi poto kini so vraiment bana et pas posi popo kinde sans ye moko ezate yo yelo mpanga fali saye et aussi mbate wana dévoiler mais bateau ne se bamonaki baso yona no mo so woni lega gezere ba clip na no sala pona faire basket bato balobi ke zobela et puis mais muto obela no lo bebele bo mona na vana no na plateau MC nini ko wa bato muto baloba nananda langwaki yote me nanande nabia babulende awoko bate nabia babulende nanane ndalangwa kwa filminga te ngamna tsinda ginde ye azali mise en scène bébé sona chebu zwa ata che on est pour lulu zwa
FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle, le PSA comme information, il y a sur Esika Ezoimbino, Bozolanda biso na image prod, chaîne YouTube PSA kabino qualité, ya image ya propre, ya soin, ya gubota la biso tomitala, tobimi nengeni, tobimi goût, tobimi soin, tobimi propre. Bosepeli pour commencer cette belle émission. Salutations spéciales à toi. Luki Passport, bah, le besoin d'un posa, il y a passeport, n'est-ce pas, Schengen. Vous avez un posa convoiturage à Malonga, vous avez un posa, il y a van, il y a confort. Contactez Luki Passport pour rendre tous vos services agréables. Salutations aussi spéciales à toi. Patience Mukendi de longues jambes. Moi, c'est Pembe à côté de n'a pas l'été. Saluté na yo, Cornélie Munongo, na Pesombote. Saluté na ya Willy Moucheni, Kodamboka. Saluté na yo, saluté na Papile Boaz, Télécom na Pesombote. Gelore Maccabi, saluté na yo, et bongo merveille. Blondel, saluté na yo, saluté na bateau, tout bazolanda biso de partout. Je vous salue derrière la cam, toza bongo na Yemoko Jordan Mizoa, zoanga bien, accompagné et assisté par les patrons bogos, Fire Basket. Salutations spéciales aussi à Chango Basket, Héritier Basket et Guy Basket Mokondi à des continents. Mesdames et demoiselles et messieurs, il y a tellement de rumeurs. Le rumeur, biso toujours si ma pona la vino actualité, il paraît Kabouya Koufi. Babi Kabouya Koufi to leli, ponte ma passe pe mawa. Kabouya Koufi bon. To ke ne otala ceux qui vraiment Koufi be azana bomoy. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Monsieur Kabouya. MS. Boni. MS les bourgeois. Balbe Koufi. T'es le bon mabanga poisonté. Ouais. Bazone logo wana boya kotala e. Eh. To sentir. Boya kotala e. Adana bamo. Falidiga boya fongoli mazuru kata kuncha. Kabouya. Chango Basket ya simbelinga sake. Héritier Basket ya kabeli masolo. Jori Mizoua kabeli masolo. Babo maga. Qui? Bate taka. Ah, tampela betancho. Magarine domba. Tu bon am pas problème. Tu vois problème. Kabouya boni. Ouais. Ouais, mes. Santendeni. Angulo Nzambe ya Walesa. Namba pasteur Mambona. Ata ketonam, mais. Donc, ketonam un peu, mais. Famille soba famille Benamboyi, tout le monde. Donc, Mbote n'a battu tout, non le bagaka. En général, quoi, ouais. Dans le monde entier. Donc, n'attend comment moutute. Ou yogate. Abamba libanga te bosinote libanga yozengolaye. D'accord. Voilà. Boni single now. Ouais, mangolé kalate au mana décembre.
C'est bien, on a décembre. Voilà. Toujours bas préparatif studio comme Nassou, combien si vous ici, vous avez déjà clip, vous avez un niveau né. Te niveau izate bon niveau de ndeza esila ki metkel blugoma mkemeza ikindeki mboka moboye pona Mastering, MS wana mamnangate mambo ya Fire Basket. Ya producteur non. Ouais, producteur na Fire Basket donc bana gomboye bake Fire Basket producteur na biso bana mombele nga balemba yolo mombele ba mettre Tarzan ba yangetu bo soutenir base garde non tout ça ka wana Château Jumumba wakoyuka ki donc boroneza bien donc yona sala ba image moboke undina na mita ba foi no sa boy toujours film on a deux films na banda kala na bomba ke on se moi na nganda sala yere aki ko dévoiler yango c'est non to comme on a to wana to kana makamadi na no mama boy swinga mba moko tout ça non makamadi disque so fa abiga lobby disque bima to ça clip ça rien et ça la rien et donc ça rien OK to so ka c'est stray ya boro za na disque ya mangwele ah bona nini botiki kabuya kemba boye sa tucha mse otiki kabuya kivanda boye sa tucha sucha mabele te na sa tucha lili sa tucha pochonare gardino to kitana chatile voilà bana yulu basibla ndina manga. Merci beaucoup Kabuya donc bato bazela kala mingi te bakozwa single na bango oyo zobima kala mingi te Kabuya boni mwasi na yo nana te nana za bien na basera na ye ba matumba ba mama passa na Château donde ti ba viene lokolo ba viene ba mbuta lombi ba viene ba dezula o ba pesa biso ba conseil biso de pata bi mona batu to vimba to wana ba jemo na sala ikona sala film ba tout ce ko ba zoro image pour ba publier ngo et donc on faut nana batu te nana aza mwasi na yo est-ce que Kabuya yo na nous a bien à santé na te zo bien te na dala bien bobo sili ala munene nga ba te ba bosili to bengi mbango pona Kabuya ba biso kufi ezo circuler ba image ezo circuler et on a tenu voir que l'homme de valeur toujours critiqué ton moninga de aboy bosili ala munene te bona no beta batinde na sele bon pona bunga batu bo ka posa ona po ba ba ke pina zana obela pe ozobela oui ezobela ezomona na mwasi na yo azwaki na likanisa ko filmer s'il te plaît Kabuya te wona ele ya kala mais na image ya sikate ton bete wona na video que na belim na solo zelanan atabe riche basket ya ebi ngodo nga malembe s'il te plaît image ozo circuler na réseaux sociaux bazomona Kabuya azo sanza bazomona Kabuya azobima ba fulufulu na monoko eza image ya siko bien eza image na nga cha na clip ya mangwele na sele chemo na ninga pale na ninga butu na mère na petit frère mais est-ce que panzana ka mona gondi ya solo tina ningo mona ngomo cha ba mère do banga njo ande donki eza théâtre ba so ale pulu la ngolo belote le reza ka tellement nga mona o mona bato alinga kangsanga te boy ya ona na star sepela kite quand même nana star mota filma kio oh nga na pese téléphone na nga mongote o pese lo bien filmé filmé tant filmé so vite so mona ça ne va pas de maman bobexa ta na sanza tanga mona sanza na mai vert mais bleu tu comprends ba vina konika sanda ebi yango ba vina ngaba nani ba Joniko na Château Rouge ba ebi yango ebi Joniko oui prêtre donc ba na dana ba tuteur lo ba Kabuya zo mela masanga mingi ba pexio ko mela masanga zo tikate et puis zo liate pona ni Kabuya zo mela masanga mingi zo liate eta mtalia ata kutambola mais zo lia na condition te peut-être linka ko mela trop masanga mais zo lia mingi condition lia la rate bon ça le quoi asko guerre ko télévision siko to ko mande mogot eliga na moto te lobi moto ko kufa zungsat
Na éviter nzanze mbone. Elega na moto to lobi moto agokufa yawe. Yo kana golia boso guerre bandika lobi kaka. Mais non. Na ogi prochainement na ogi na Congo gouvernement ya Fati et c'est le manger. Va changer c'est pour la glame. Est-ce que c'est Jean? Jordan Mizou alem ça l'engagement. D'accord. Kabouya ozobela osanzi moi c'est na filmé yo mais pourquoi image wana madame abomba qui on te fallait publier yango te atalaki yada mona mukete aza mona muke atika ye oyo kimsela nganda kwa mona batu te nazotu na yo mutu zaka mobali na ye po bato bele ba publier image wana même mutu a publier image wana mutu bandi ko kasi on a bino mais pourquoi moi c'est na publier image. Ouais, papa. MC, yanga moko, MC solution. Ndeza wana, na betelo mo boye kala. Ijala, si de leve ngana kokoma moto. Ngana kokoma quelqu'un. Dana koma quelqu'un, maman a besoin de la souté. Moi, imagine, toi, batnele ata, maman a besoin de ton joie qui on boit. Ata lisko lipende na ngai na loboko na ngai njo ne ala na ngobongo te bazuma ki yango même muta filma que ça moi c'est na route wana mamuna ote wa mamuna ote OK même yango na bisiko yo moko kaboya yebisa bande ko ba otala biso obela kanini te ngamna ni azana na belaka eloko te ngana belaka eloko te ni na na belaka eloko te donde zawana bato bolinga bosalisa biso nde en solo viena biso ye bato bolinga bosalisa biso viena biso ye yo bosalisa biso mais po basalisa yo loba na est-ce que ozobela obi ozobela te na obela maladi nini bonga na obela bonga bela mingi makolo bona beta bale na bomona trop mama abswabi makolo mo ikanga manga mengasko mutavua. OK. Moi bon, puis on a bien moi panzi be suis. Mais mi pe moi il m'aura dit pour aller m'suit ba et ça là non pe l'autre mais ba doit ça ba 700 kaka. Ozo senga siko na mincho aide. Ba to ba aide yo pona nini? Moi eloko mbonga makolo aboko ne bako aider yo au kendo hôpital te moi sinon même que en hôpital te hôpital ezanango na lobika ndede ba Jordan Mizwa oui bazali ba Shango basket de tirer basket pe ba nangait mais retimu le pe ba la quoi mais yo moko zo contribuer na malade no ba pekisi kabuya ba bitika komela masanga ozo tika komela masanga tozo continuer komela masanga yo tiksa ko pekisa bosi masanga yo tiksa ko melisa bosi masanga mais boza melango na modération yo zo melango sans modération wana na pese respect na grand-père oui so ya yo ni mais santé na yo tant ba o filmer ba o chabongo zo monter que zo mema on a da danger nga yot na moni ke unga na tse souvenir image wana oui image wana te wana ne re mental na no sa clip bazo ba image ma bi mesko petit na nganda ke fini ba faux bouton pour ete kota ba tumususu mtu azimba moyo mo pona mekima epaka wana pas qui me parle que yango yaki expliquer ba de basket c'est bon de faire basket désolé mon gars vous comprenez pote mais moi sinon balutima balabala toujours bazo accuser que alambela kaote te alamba na lia nanga bolia ka voda matama bulinyo so yemo ka bana olobana ba video zo sala bi olinga kolia te kazi asa base na ye adam moi si mais moi bige bilo kuona déjà les gars qui te sala en film ye moi bige awolamba bi bo bozo na hotel olem kutokutambuta lombe ko tadi o musique be faut taper chaque jour non ata chaque jour te na ko taper et combien de fois da shop sanga
pati na makusu ya ba mapeka sikoyo. Pati na makusa mapeka vinanga bilingito. El Mara mena na gachopa ebi mamboyo. Aigana lila. Ouais. Wana bafana ebi mambo po abi akabu ali amisuni trop. Po shumuzuna kota no bonga El Mara. Ya fali popo na kota na bona. Oh. Natala na boye. Ba makusi si ba olia. Ta plateau lo se belé na misuni belé na cha. So nga pusi mtabeng senga na vanda mna kimia. Wana yo damete. Emission Fire Basket votika onyoso. Lo ba yo pa. Wana ba biso de vani sko kuna. To ale ngai fai koko dilaso nangai na mutu mobe ka na ete suna talak mo asika sumna ni suna. Po wana ele da pale ngapuna imba da mama. Mena na gachapa talanga MC Sia na lelo nde bebe tuna ngani na tunio na yabe na pusana 2 pas 3 pas wale satalanga ibo wale satalanga igo na lelo nde bebe olele pona nini wale te na lelo nde bebe te kabuya sava nazo ya mama go ay Fire Basket mambo yo monata na lebanga ina lebanga mutangwende na kota subu kabuya sava makosisi wana poezi ngabi makosisi yiwana na mona skotono ke na balcon place mon poezi la place mon bando lia boya sanga ba olia sona kosiku te kwalizaka ebiango busola ebiango identité côté identité ane mwa sikawa kasangidi ya ebiango Dubai ya ebiango wana mamna biswa amapa mais là yo ebi Patrick Mbala donc Bob Jongo kula ebi d'accord continuez l'histoire ampa pote na pousse na ebi magositi yi wana po ebi tango magosi ala liboso bana na ba ala ina ni miki na pousse na kaka magositi ti avi pa tonton Kabuya wana fikum daite même doit c'est bon na ketchup na lila ya donc bon on va peser comme Mkongo ba ndo mona biso de kota ko wana ma campagne on pose na ma campagne papa Jean Sentinelle a ebi ngaro ba mambo nzamba lingi d'accord pour hériter basket pas c'est pela na kwena yi d'accord voilà donc dida wana na bima bo na bouger bo na sutura bo na ge magosina tonton Kabuya wana Marco oui tonton Kabuya tonton Kabuya na tia oh pourquoi tu partir pour essayer prise à l'ali oh fallait à l'ali tout le bagage à lingala Fire Basket habite tout le bagage lingala faire à l'ali ouais que tout le bagage mba monde faire à l'ali ura à l'ali vas-y ngabe tout na ngasko fallait à l'ali moi est-ce que moi bougeant donc après papa dormir un peu de tout no gasko mon nickel amna donc après tu déjà mangé ya to bana batambo batana magamna ba oh non ça t'es non ba mamne solo zela fala o somba o te fo yubo mamna za ngoye moko même do zonga nabo mais na ga chap mo te place ali OK ouais star ba fana mais na longona ngate na zaga na yoy to taraga mokili quoi to zala ba Fire Basket to te to kufa pete mais to zakaka MC Sia no kaka manger atigelo damshone tando dame na bana na o mom na ke ta su bil e ba sere mo tondo le kala sere mo butut MC sere mo butu no ba plateau mo ba lo so ba awa plateau lo so ba awa o china awa mo ta misunbe bo biso to kola ko taba kokoa ouais sokola na ba mamboyi bakasongo mama mna teka ne mapa kuna kovadis me kara kuzwa po
atalingi mobali na kena mama epaite biso ala bongwa s'il se le solo na wana tango ba Marco nani Marco sisa bengi bolia na dama sisi ana so misi kapuya ba miminga sko na sima na bangwana makampo bora dusha maboko wana yale na sima dusha maboko na boka mama na boy mer na boka la ngam na ka chaba boka la ngam na boy mer boka na 400 balles 400 dollars yupe sumba mafuta mais zinga yupe sumba mafuta mais ya 400 te apezinga la mabi yupe sumba mafuta pour sérieux na yindagi wada koko subita foto bita mudia fali yo mo couleur kitaki mo conseil za yipete poezi poto kini so zo mo bana et pas poezi popo kinde sans ye moko izate yo ke le pas fali sans ye et aussi mbate wana o dévoiler mais bateau no so ba monaki baso yona na momno so ne lega gezere ba clip na no sala pona faire basket bato balobi ke zobela epi mais muto obela no le bebele bo manana vanda no na plateau MC nini go wa bato muto baloba nananda langwaki yote me nanande na bia babulende ko fate na bia babulende nanande mdalangwaki kwa filminga te ngam na tinda ginde ye azaki mise en scène bébé so na chebo zwa ata na chebo ndé pululu zwa ata na chebo ta kata na ye oui na zungile bina libele bébé donc tant asili ba mama limisanga yi d'accord na zungile bina nzoto bébé tout ça moi na bata salinge logote mais kabuyo même na tinda ge bon pour on ça ba clip mo zela da fa o zonga bogelongo ndina chaba apu ba mona ndenge ya danger na ngona ndenge na lacho ndo lui de finesse na ndenge na lacho ndo Charlot na ndenge na lacho ndo Jackie Chan na ndenge na lacho ndo Shege do mangwele za na ba façon tout ya mona okipa ngote OK bona ko timbiza pa kela ko tambiza pona luka binot na luka faya bunga ngara na wa on regrettera non l'on est pas fallu ngara na mbiza na ne na ni Javier Gabriel Peria d'accord enfin na mosta na isalangi lokote on regrettera non l'on est pas fallu makasi on regrettera na regretta makasi pe na makasi bon l'on rapport ms moko lunga msu lobi kulunga msu lobi singa school badogo ba vijino leki ndiba lo ba mambwana biso to ko lo ba ngosute biso ko lo ba suma mbwana te ngani na zawa ndecha ni mata jenego na ndima ebele na Congo bana mizika banda Congo banda jenego na ngaga ezala ya wazi kwa générique ni jele woya na obogelo obokela ngana na mvoga ko na nzela loba na yo zona tana yo kabuya na dan fire basket na dan ba kabushu o ndenge mosino nana benga kayo bato bele sango tambol bato bamo yokelo mawa balobi ke kabuya kufi mais to moni kabuya akufi te en bonne santé puis kabuya yo azolo balobane mais il y a pas de rumeurs sont faits donc des awana tango bato babimisa nungu elingo lakisa ke balobi kabuya mela masanga mingi kabuya liaka mingi te wana mwasi na oyo moko pe mutalobaki est-ce que kabuya na TV nde bato barota te nana wolo bane bongo adane mwasi mais nana wolo bane bongo adane mwasi de rien adam na la kana yet ni anda suna kinda obulamp no la na yi donc mususu ti oyebite soko la na yo pa te na lobit bozo na tam bouteille na kam ba kota bande ko na biso moboy olali mba moko no na lali wana ko yi kan pikot boni gasta boni mwana bino kase mwana za bien na bebe Christ na Congo baza bien te tolo banan ya Congo to beke baza bien Christiana za bien azaki pa nani mwana tout ça nena ndako kuna nani ya mais ba image to mona kitan ba filma ke mwana ni mwana pembe te mwana ngana baki
te mwana ngana ba bina ntuka bina Jordan Mizwa mwana ngaba kozwa ete mais nana ke na musala na tongo mona tikala nana yopo bima kana oui bas garde no ba mona ngana nzila tena mwana wana kabuya bele banani ba shikito ba da bele ba kumona woso ba ngana fumutoto uto ba bo muto fumutoto lobini fumutoto na be lo krimi salopasi boka oyo bo na spigo na mukilinde eleka bizikana geyi molili gaga masumunanga bemigumba yawe lelo na misosoli yawe na chafa to fali yo bule nani fali limbizaga ngabolo yezu yaga to bendagali kolo kwa jino lyaki mbote animateur nini oyo okay à part yo kabuyo mona ke oyo vena ça va maman ebede na bietena maman Betty Bercy mwana maman ne ba tu osa défilé to quoi ngana maître ngana mfumo so batu ba olega na mboga na ye ba le défilé na lo ba yango fa basket to osa défilé te bo ale milambo maman wana olo bana Bercy bongo mec no ba ndinga boka yo tuna boka danje boko boka mabena lubi aboka ka bien na tenias na ye aboka ndini mtskifa na Kongo mbeli le bagay maman medusula tanga ye Senior Rabhanwa donc Bercy aboka bongo ouais mais non tu ko ça Bercy na bobu chunga e biango bon à part Bercy yo lele nini okia yo lele na velo banyo sile kakala mugli baba Bercy nani ngisi MC ayo zama kase MC yo lukenga pona ba problème le bana fa rasu la ba ponga funa zonga ndako nana obeta ngalo la beta ngali kofi na ndako isusu ko meote bakangi na bona ba problème le bakazi animateur musuza à part yenani yo mona bende so tali yo mona binage danger Shango basket moto mona na mona ga danger na proposé yo te okay nga mona après Bercy te to ngolo ba bila te to chema na te génération na ya ba biso chaba sele yo benakat si le peut faire kota ko te aba bon attends ba to lo ngona no sele o ba lo ngona no ya maestro c'est là ça maestro wana Afrika ouais wana vient ngai mbote place ali okay que ton nom un peu ouais mais dans mbote mbota vivant yo lo ba question nam répondre mbota mikolo avec abu ya denga ce qu'on a zongi c'est que ton âme à lève que ton âme à lève mutana na bien agina nyanga ya tankale bas garde du nord alili momudo oseka atakale kangela na mabele ya na lona daji tulia lutu na madesu ya veshiko tulia lutu na madesu ya veshiko kaka yosika après nani olobi Bercy Bercy longwa sileo tochi na pool na biso wana ngade na bete ida kala na pool na biso tochi atale ko biba zalia attention vous que malembe kailobat abo to fandiawa anda cheda na lemba chombo nayo changu mopasi daga babu awana nga ngaye odo yo mi bosa na ke wane za yo non mi boka siko depuis yo longwe pa fali ndenge ni nokuta omona animation ni kenda atilelo te animation ke na bien mais est-ce que to faza mondambo
MC ça m'a pris moto na maman na nega chop non ba champion moto na ba champion champion nga ko ne ala wana ni kuta takale atankale kuto obusa na siko yo moto na tumburu bo obusa na te gaita sanduku boka longo to zala rebele mete CD mete toxic nyama solo na bosa nti mete kuba fox na ba suba pumba atankale nna donc yo zana intérêt na yo nini Kabuya atuni yo et pas fali lelo animation tango yo zalaki na lelo animation ezaka ndenge moko et mati obie ekiti te kita ezaka comment na nuance comment na nuance ouais comment différence ces années quand toi tu étais et là on y banda osala o ezangi siko de biso ala mna ga bicarbonate nagata so iza preste ya biso ngamna salango ego pese lengi mono nzete na minu nga je t'aime moi no yo c'est moi qui a fait ça ton susu to tiki bon ta mort ba be kwalite ba zo kasangi de linga kozi wa bankozi na bia moi no yo saka na mona mo peru bitina na mela makile dingo na mombele azana liai na lela makila mela makile dingo na mombele na kibina ya dimo atala ya boka na ebwene ba ngela mbangi ngai zaga madongo do bo mutu bita power nyanga déjeuner pour tatsikila skonga kabuya fumutoto mutala et siffler on futu luka fanfara oh mudia vali yo amudia tanga kale takete mudia vali yo kabuya ba yembogo yo na lingi na tigani maza batalo kuba gomebele gada wana tigani maza rete basket ma chocolat bada moto ma golo to ganga bodo moto to lo bagatote d'accord Kabuya igambi kwelelele lo pibe mogolo okozwa kaka ouais Kabuya tokomi na suka ya émission na biso nandimi kutu po niveau na riposa mai donc il faut basket na leli posa ba bato na kwa kisu na plateau d'accord donc merci na beaucoup na plateau bato to bazota la o batalio o bande ko lo ba na star mbote place ali mosta na mongo bato ba na baninga na yewa bato ba bige Kabuya akufi Kabuya akwei Kabuya zobela ozo ebisa ba nini bato ba na dega c'est bon wa ikampiko muta dega tambola bato ya film alu de finesse ba comprendre ndete OK toi na poto ba boze na Congo sa film na Congo sa film MC na Congo sa film basara film basara on parle non na bina Congo sa film non te on va filmer yanga OK pour là biso na poto elowa na salaki ona dona bombi yango na salaki on kala e kota na kata clip na nga Kabuya mnocha abim Kabuya bela malade zela parce que ici sa place on non mta baso yiwana no sa subini ni wana maona bina sama beli na tombo pou gaga you know ki mangolete mais sur la fire basket yo c'est la tête nada na album de mtala na fire basket producteur na nga c'est fire basket merci beaucoup nada ni ngote quand même merci beaucoup Kabuya ba boni l'histoire bazali ba bato nyoso batalio ba remerciement ne pas banani ba remerciement koto ya konika sanda nzambe liboso mo stanga na star malgré zo publier yo molinge kaka te hero jogo fataki te nana publier ngate zande ye mutabi misi ba video na yo te ça na mali bosote ezala film etika ye te pona mo stanga pena tala ye mutabi salo ba mambo ezanga tende ba eza yete zelo comprendre téléphone na ye mutabi simba ki yepe mutalobi ke ngam na publier ngo na sa guerre ezamba liboso tazo ba de tika ye
L'enfant qui bunzambe na ye. Ok. Faut y bela avant. Na ye bela avant, hein? Ouais, il faut comprendre peut-être. Oh Seigneur. Yo nous a fait ping-pong brûlé. Bah remerciement na. Et basket, Chango, basket, Jordan Nizwa. 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 Tout ce qui s'en est là, ce que l'on y a la biso, c'est la bande. Oh bango nyonso bevida. Bango nyonso bevida. Natanga ba komona bango. Dans tanga ko lingo tanga nani. Magai. Ah, ti. Via zaga evida. Demande à chanter évida, mais via zaga évida. Hein? Et pour ça faut créer. Mais bon, continue. Il vous n'a pas le crime ya mawa et ça la biso pasto kabone miso. Zana de na comment tu as après na ça. Merci beaucoup, c'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur le E, le M, le S. Carré Parfait émission socio-culturelle et pesa rabino ba information. Il y a sur Siresika ils ont bien nanda ko bolandi biso na image pro de chaîne YouTube pesa rabino qualité ya image ya propre ya soin. Ya gubota la biso tomitala tobimi ndengeni tobimi soin, tobimi goût. Pour finir cette belle émission, salutations spéciales à toi. Wa Jenny Kabas ou conteneur ya forme net na film na PC Mbote Lucky Passport malheureusement na posa passeport na espace Schengen contactez Lucky Passport on posa vana malonga convoiturage à malonga contactez Lucky Passport. Salutations spéciales à toi patience moukende de longues jambes moi ça pembe à côté ngina palente Cornélie Munongo salutations à toi salutations à Willy Moucheni Kodamboka na PC Mbote Papi Leboaz et Télécom, mon frère perso, je te salue. Salutations spéciales à Gelor Maccabi et Merveille Blondet. Napesi Binombo, te bolandi biso na Image Prod. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Prod. Derrière la cam, Tozaki na Yemoko Jordan Mizwa Zoanga bien toujours accompagné et assisté par Fire Basket, Big Boss, Ndekoya, Héritier Basket, Shango Basket et Deep Basket. Tout comme la seconde émission na biso, mais pour toi toujours kabwana, loko na kabuya. Deep Basket bisika na geyo, molili ganga, masumunanga. Bemigumba lelo na mizozo liyawe kolo limbisa ganga. Tobita bo Michael oba lingaki bebeta Fire masasi why is you tebita bo Michael balingaki babeta Fire masasi why is you te pona go beta Fire masasi why is you te Merci beaucoup Kabuya Jordan Mizwa Toleka.